Tangu na yebisa bino kazali le béton et enseignement supérieur et pas ya voisin Bachaka Tembe PDG Martin Ekanda Odimba l'héritier du trône a pesaki lobby ba visa pe ba billet na étudiant au bazali ko kende en stage professionnel na Casablanca na mboka Maroc. Vous avez détail na reportage signé Basten Vadia. Ah oui, nani ayebisa bino ke Izipa ekufa Luvunu. Izipa yangoyo, Izipa ne tombera jamais. Toujours na cadre de nouvelle vision. Yamokondi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton sur entrepreneuriat na République démocratique du Congo, des Institut supérieur d'informatique, programmation, paix, analyse Izipa en sigle sous le management éclairé. Il y a les bétons de l'enseignement supérieur, l'héritier du trône, le PDG Martin Ekanda Odimba. Batindi ba étudiant en phase terminale na Casablanca na mboka Maroc kuna esika wapi bakei po na stage professionnel bakei na charge totale ya Izipa en tout cas ya boyena ezala te na occasion oyonde PDG ya Izipa Martin Ekanda Odimba les bétons de l'enseignement supérieur l'héritier du trône a bengisaki ba parents d'étudiants concernés esika wapi a procédaki na cérémonie officielle ya remise symbolique ya ba passeport bien ba visa pe ba billet aller-retour ya matindi café a wana Izipa deux fois une fois avec action. Tangu azwaki maloba PDG ya Izipa les bétons et enseignement supérieur Martin Ekanda Odimba l'héritier du trône azalaki na ba mot juste. Alors ces stages s'inscrivent dans quel cadre? Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous savez que le chef de l'État avait décrété qu'il veut créer des millionnaires. Certains ont pu penser que ce n'était que des parents en l'air, mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des millionnaires. Nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils se sont distingués. Il y a une sélection rigoureuse et ce sont ceux qui sont avec moi ici qui ont été les gagnants par rapport à cette compétition. Et vous allez à l'étranger, vous allez représenter le pays. Donc vous n'allez pas seulement au nom de l'Izipa, vous allez représenter toute la jeunesse congolaise. Et moi j'ai confiance, je sais que vous êtes les meilleurs, vous allez faire la fierté de notre pays, vous allez faire la fierté de notre chef de l'État. Et je pense qu'à votre retour, vous allez partager cette expérience-là. Ba parents, il y a ba bénéficiaires, ba communica qui boye. Nous sommes ravis, monsieur le DG, pour ce geste. Parce que moi, son père, j'ai aussi représenté le pays de en Chine. Et je sais que c'est le moment aussi pour lui. Et il est sur nos traces. Je pense que demain, il va servir ce pays. Je vous remercie. Une fois de plus, je remercie Izipa d'avoir donné la chance à mon fils d'aller au Maroc. Je n'ai pas beaucoup à commenter. C'est vraiment pour moi un souhait qu'il puisse développer dans la structure informatique. Courage mon fils. Je suis vraiment très ravi d'avoir choisi mon fils pour aller représenter les États au Maroc. Merci beaucoup. Natour na bango, ba bénéficiaire, ba lo bate po ba zéro, yoka eloko oyo. Kosenga na ngai kozala que Izipa continue pour soutenir ba initiative ya boye et que ba trouver ba partenaire ébélé ko ba na pays awa et ba développer également ba partenariat libanda ya mboka. Donc ba ça l'effort que ba étudiants ébélé ba kenda ba stage na ba entreprise na niveau local de Jeanne Tozana Congo awa. Et également de trouver un partenaire Moussous Liban Mboka ça là que bah étudiants bah aliaka entre théorie au total à un institut na pratique au ezalaka na ba misala na ba entreprise et ça vraiment opportunité malamu na sepel nango mingi po ndenge secrétaire à mon saki yango ici pas ça un poste à relier pratique na théorie. Donc le cas de l'église qui m'attend au mingi na kelasi ya koyekola théorie c'est vraiment une opportunité moi malamu moto pour kende na mboka mopaya poto ko apprendre comment ndenge bato mosusu basala makambo. Pona kosukisa représentant légal ya Izipa na États-Unis d'Amérique mwana mboka ale mbolela pe atalisaki boye. Lelo Izipa e bandi yango
tozi ba étudiant tozotinda bango na Maroc oyo eza étape ya liboso, étape ya Europe ezoya, étape pe ya Amérique Canada ezoya. Ba étudiant oyo bazali tozosenga bango bozala bien formé, botanga malamu, boya kozwa formation ya elengi na kati ya ISIPA parce que lelo oyo ISIPA ezokene na monde moko très élevé. Yango moni to instaurer même système ya anglais. Yango moni ba enseignant awa anglais koti na ndenge mo ali boma pour permettre que ba étudiant oyo bazo apprendre bien, batangi kitoko, soki moya kotinda bango libanda baki kozwa sous formation ya kafu pour bazonga sous nango awa et permettre que mokili ekende bien Congo se développer. Pour Congo se développer lelo eza grâce à informatique, informatique lelo eza ISIPA ato tangi partout dans le monde. Na Congo, na Afrique centrale, informatique eza ISIPA. Tala! Esengeli boye bakebe étudiant oyo bazali kokende Maroc, bazali kokende non seulement pour représenter ISIPA, kasi bazali kokende pour représenter République démocratique du Congo Mobimba. Noko! Est-ce que kuna volume eza bien tona matissa? Ah noko, ndima PDG ko les bétons de l'enseignement supérieur et pesa zouate. Ekeyo! Izi fwati balali. Oui!